ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masendoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamabama, la modèle, Tina Famia Ibe. Masendoki, Enakoma Kobanga, oh. Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba. Mère ba benga ke mère le boko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant que biloko vitamine ya bakambu nyonso. Donc nazo ko ebisa de kolangai o komi tumsama o na zika o na luka mutala mbelangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère le boko Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona bino pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingi te. To mona ba traiter pa ya alami pela libala na yebi loko kokite mais ya yeza toujours extra. Donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yango ndeleki. OK yango. Bonjour, bonsoir, Nabamouré, Zignon, Soba Mesana Kolanda, Irène, Masiendo qui TV identité ya Bundes, oh maman abino la cabino, kaka masolo ya solo po esalabino, babia makasi, nabanda kunabino, partout bozali nenge na lobaka, nzamba lola, apambola bino po na patience, na fidélité, na confiance, ndenge bozela ka masolo ya Irène, Masiendo qui esalaka vraiment bien makasi, yango to ebisaka bandeko, nyonso bozolanda biso partout, ba oh nanu ba s'abonner na site te bo s'abonner au site ya maman abino bandeko déjà bo s'abonner bo partager ka masolo Irène ya Masiendo ki TV parce que biso to betaka masolo ya solo to pesa ka pe ba conseil e ko sunga batebele ndenge sunga ka mama bibisha mwanzambi e uno en direct de 001 BBC de moi-même sunga ka pe tazivita imana ya papa trésor chou na kati ya Bundese. Merci na sponsor officiel Betty la patronne moi c'est l'équipe mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22 moi so alonga mpiaka ezalaka yo Betty la patronne to bosanité vie nanga Jean Sibolanga na kati ya Birmingham viatika yo na défaut boni basanga mère à palais meta la brésilienne to kendara bongo na vie nanga Jean-Claude Mimbangu na kati ya Londres ya mami Longo bamouré na bamoureze lona kolala na Londres na mboka ya bienvenue Masiendo ki mobala mandefo pembe ya mama Claudia bongo te chérie B Béatrice lo kilo bana Londres boumela Béatrice lo kilo na kati ya Londres ya monsieur fils lo kilo couple tokos merci na vie nanga Marco Zefondo toujours na kati ya Londres tozo kende bongo boto pesa ba bisou na yemoko Emani Dola na kati ya Londres voilà bamouré na bamouré nyonso mama Irène Masiendo ayakabwe lo nazaka na Londres na Naomi Mwenge ya papa de Gaulle na kati ya Luton Naomi Mwenge ya papa de Gaulle na kati ya Luton na kati ya umela copine na nga ya makolo milai de longue jambe na bosanité toujours na Londres mama Nela Onga ya papa Anisie Mbula lelo naza na kati ya London bamouré na bamouré mama Irène Masiendo ayakabwe to bosanité ata toza na Londres mais code mboka ya Willy Musheni code mondial tokendaka bongo na vie nanga Serge Tata ki bokolo balobi Simon ki buki di mutambongo na kati ya Angola bamouré na bamouré mama Irène ayela kabino masola solo na yaka na aubergine te lisone ekobetela bino ba mama ya poto eza mukusi ndeko moka benga pesinga lisolo ya petite sœur na mama Irène mekana ko pesa pe bandeko na basi conseil basi pe toza pe na bafoti ebele
Mama Irène basi ya poto pe toza pe compliqué tokende pai tozonge pai ata toyiba papa baza mabe biso pe tozwa pe par na biso bandeke bolandaka mama Irène ndeko na biso mwasi aza na France aza grande sœur ya mwana mwasi tozopesa lisolo. Mama Irène naza na petite sœur na nga zala na France très jolie. Mama Irène alokaka pe asalaka autaki koboma libala na mobali aza na bana mibale. Mama Irène pesa basi ya poto conseil. Basi ya poto na mibala poto botie loko moko na mutu soko divorcer na poto fo kebala na Congo eloko ezolekela bato. Ba vrai chéra poto soko divorcer na poto mibala bien na poto baza ebele. Mibali nyonso te na poto baza mabe. Yaya na kilelo 2025 na oyo olinga mobali mona Kinshasa sala kati o mifutela katiko kenda kotala ye o memelake babilamba ndeko nanga o sa perte. Luka tonton moko na poto na vi na poto ba vieux batikala bango moko baza ebele aza mwe longi mabe alataka kitoko te mais asalaka na ye yaya zwa ene longa mabe na ebongo zwa mbongo ne mo banda ko latise na mbongo ne mo bongise o sala eloko no moko na poto ba vieux bilongi mabe na poto basalaka baza ebele batako bongisa bino botimba te ba vrai chéri pourquoi se bo divorcer bo kelinga na Kinshasa na poto ba vieux bilongi mabe ba ata kitoko te baza ebele mais asalaka ape na mbongo ya zwa na mbongo na ye banda ko latise bongisa bo sala vie na bino na poto ndeko na biso mo se Mama Irène na lisolo parce que leki nanga asalaka na poto a divorcer za na bana mibale akenda Kinshasa azwa garçon moko boy ba vivaka na garçon. Mama Irène eloko esala nga passe leki nanga kotikela nga bana lokola bana wana baza pe bana nanga na boya bana te po bana ya age leki nanga pe na ndako nanga bazali bana ba préféra mi ko ya pa nanga lokola mama koluto leki nanga soki atiki bana akikishasa 2 semaines akikishasa 3 semaines congé nyonso leki nanga zoka na musala atikaka bana akenda a Kinshasa. Mama Irène si na benga na famille na kinga bo mwana ka mwana mobali yango ndenge nini o bazalaka na bango bien soki ndeko ye bazaka na bango na flat azani garçon mo sérieux abala na epité. Mama Irène du coup eloko na ye ko pesa lisolo pano pesa basi ya poto conseil leki nanga a influence mobali wana abala ye. Pourquoi abala ye? Omoni mobali ne papa ya bana ni bakabwana ka awa na France tango kaka mobali ne papa ya bana na abali fille moko awa sali mariage leki nanga pa komi na folie ye pe fo asala mariage et loko to ekolobela mingi na ba mama poto likambo ya mariage ya ko prouver batu bolandanga bien ba mariage ya ko prouver batu na poto eza ebele lokola ya balaki ngape fona bala bandeko nanga nazo beta sete na basu balaka maladi mariage pardon na prouver baninga baseka kabino moninga balaki na voile pembe yo bali na voile la chocolat mususu bali voile comme gris osombaki ngo na deuxième mais comme salte botonga na kandenge bozawana bokenda ba feti mwana quartier na biso balaki ngape fona bala botonga na ba mariage ya salité na swempe salama toyoka ba mourir na ba mourir bolanda lisolo ba mariage ya ko prouver bato eza kitoko te basi mingi ba na poto approuva bato asala mariage asufra kana libala wana ye kaka po na isi approuva mukile mona ke abali yango me ba mama mikolo na France balingi voile po na ko prouver bato ba mama bolanda liso na bokebi mwana mwasi otanga yoki kaka mobali ne abali fille moko awa na France ya na lobile kinanga pe azui folie minute ba Afrique ba benginga o mobali ne na Kinshasa tindi lettre balingi babalana mama yangle kinanga banda kosomba biloko awa banda kosomba biloko pesa mbongo akende Kinshasa basala mariage coutumier na mobali mama yangle ya kosala kazo ki contretemps akenda kiti lokola ba lettre déjà kendaki na famille ba rendez-vous ezaki femme belle na mwasi bakutana ki mobala kendaki meleki nanga azala kiti mobala zubiloko nyoso libala apesi wana leki nanga azana poto mamere meleki nanga azo forcer kaka lukambonga beta bakayuna ya 6h na niveau ya ba malili ya poto po kende basala siko église na Kinshasa. Po mobali ni kaka na France asala ki mariage na mwasi mais mobali babwani na leki nanga ya zweli mwasi ni kaka na France abaleli awa mais leki nanga ke kozwa mobali na Kinshasa mama Irène pesi basi ya poto conseil mibali pe na poto bazali nazwe bisabino baser bobuka na te ba vie bilongi mabe baza ebele basala bazora pe salaire bien ya zwa ikane longi na mabe bongo na ba chemise na mabe bongo na ba pantalon ba taille soki ndenge ni yaya na mbongo ne moko oko changer malembe boko vanda ba vie bilongi mabe balinga pe batu makasi nazo kosa binote ba vie baza wazo luka via luka ngai ba vie bilongi mabe baza ebele
Irene Masiando ki panza na YouTube bolanda liso na bokebi mama Irene moi leki nanga ki Kinshasa abongami alakisi ko basala mariage ya église mama Irene leki nanga koma bakutani na mobali bazovanda na flat babandi ba programme ya mariage église basalaki invitation loko ezaki pa ne passé na juillet bana poto penda bazaki kuna leki nanga pe abengisi bandeko ya poto mariage ne ekozala na juillet na Kinshasa mama Irene boyoka likambo basi ya poto bakomisi na mode mo soki alinga balaki bela na Kinshasa nazoyeba te komi na osu bongo bamourir na bamoureuse awa esika vandaka na bacamarade ya lino take na famille abane na Kinshasa mariage église eza choix moto to ndimaka to bandolanda bino kambi ufutela soki batiki abi mama Irene leki nanga na Kinshasa kuna abandi ko préparer mariage ya Kinshasa simba kende nazomona ka famille na biso batie ba maputa bakolata ba uniforme kitie mati donc ezaki vraiment leki nanga kitaki vraiment na fond mama Irene eloko esali pasi na yoki leki nanga mwasi mawa natali kitoko nyonso nzamba tia na nzoto natali bassin natali taille natali befort leki nanga sala mpona kobokola bana banda divorce azana mwasi ya makasi na musala mama Irene na yoki mawa mobali leki nanga abungi avant 3 jours ya mariage mobali aleki nanga zomona na te bamourir na bamoureuse bo partager lenga lisolo epesi pasi epesi mawa mama Irene bavo vanda na mobali na flat bandaleki nanga kendaki asalaki 8 jours na Kinshasa pour babalana donc bavandi 5 jours na mobali etikali 8 jours et 3 jours pour babalana pour date ya mariage ezalaki leki nanga swaki Kinshasa aosana 8 jours na Kinshasa sima obala mais akume ani 3 semaines mais banda kendaki akokisaki nanu 8 jours pour asala sko mariage mama Irene tanga komi na 5e jour pour kende kokokisa 8e jour etikali lokola 3 jours pour date ya mariage ekoka na momo yaza na Kinshasa mama Irene mobala bimaka na flat na tongo azonga te tibutu leki nanga zu vertige bandi ko benga bandeko nae bandeko mobali bazana bango poser mama Irene ye azoluka mobali bafami mobali baza paniqué te mama Irene esalaki leki nanga lokola tension vike bazwa kisali batapoto bazwa ki invitation mukile ba leki nanga déjà babalaki bapesaki biloko nyonso siko azokende po bala siko ya église ala taro bapembe asepelisa pe bato mama Irene ti na veille ya mariage mobali azomona na te mama Irene date ya mariage eleki mobali azate eloko esali soni mama Irene mariage ezalaki annulé ba proposer leki nanga bakota na cousin mobali leki nanga aboyi yoka leki nanga mutabolingo akoki kokota na cousin mobali tasa la fête Kinshasa eza na insécurité peut-être bakangi mobali ne pembeni peut-être basali mobali na mabe akoyoka après que mobali na zu problème ekozala choc leki nanga a préféré annuler mariage mbongo asali biloko akola mama Irene eza bêtise pesa basi ya poto conseil mama Irene na bande da koyebisa famille na biso ke mwana mobali wana nga akota ngate me bino bo famille baraza na bien à chaque fois soki bazaka na mobali ne bombale na flat azane garçon moko bien mama Irene après 2 jours de date ya mariage ba yeko apprendre ke mwana mobali wana azana matadi akimi na yalo bia ko bala leki na ngai te asepelaka ne na leki na ngai te mbongo nyonso leki nanga pesaki biloko ketika na libala na famille leki nanga mutu asalaki tout ya bimisaki ata $100 na ete leki nanga mutu adépensaki nyonso tindaki mobali akende kobala ya kobala na ete parce que a comprendre leki nanga za mutu matalana leki nanga banda ex na bana poto akoma ko forcer ka babalana ye na venir amoni mwasi wana za mwasi akuvanda nete lingaki ka lokwa za sera poto adepanyaka asala ka makambo aya na poto ye mobala yebisaki mwasi poano linka to bana awa ba dépense osa poani na kena no poto te sima to bana mwasi bite photo bala nana no kara liboso donc mobali asepeli ne na mariage wana te mobali posa ezaki aya na poto aye basoka ko kima soki akuvanda leki nanga banda ex na balaki yazo forcer bala balance ko ma ke dépense na bazo sala ba ko bimisa pe passeport ba ko sa mamba voyage po epe aya poto yanga lingi no bali kinanga te abeli kinanga za mutamatalana alingi ba video na TikTok alingi ba photo ka pa prouver ex na ye moi sa bala po na prouver ex ta mon que so belle kinanga a venir ekozala te puis mle kinanga azana e ba guna ete mama Irene tala niveau le kinanga sambwe tala niveau le kinanga sambwe yango merani pesa conseil na basi na mibala poto mibali bokelanda na Kinshasa ba ser nanga poto na basi bandeko bokelanda na Kinshasa balingi bino te balingi poto na mbongo na bino balingi ba mata avion na mutoki na bino tala mobala kimi mama Irene aboyi mariage
po ayebisaki mwasi lokwa bope osali ata kutimi église ngana yana no poto mwasi bi te tosisaka mwamba libala tango ya poto eyembala moko mobali alingaki leki nanga te alingaki poto alingaki mbongo alingaki leki te mama Irene pesi leki nanga shock eloki salinga mawa tango leki nanga bayebisiki mobali aza na matadi atindi voice epa cousine ye kotika voice leki nanga yoka mama Irene leki nanga sali crise na Kinshasa. Mama Irene asali 4 jours d'hôpital. Na bengi famille na bita bozo mse na poto ya koboko la bana na ye. Mama Irene leki nanga uti kozonga kondi mwasi ya baby susi ya mobali. Mama Irene ebisi oya kokufa po na libala. Mama Irene beta na lisolo. Mais kana kolongola basi ya poto ke mariage ezali fin po na mwasi. Oui, eko mama mobala kotika baboti bakosangana mwasi ne bakosala foyer mais epesa melo na moma na yo. Basi ya poto bokomi ko forcer babala bino mona mukolo azata na terrain te azata na permis de conduire te azata ne loko otiki la bana te mazwi sala munene mobali ya bala ekaka mwasi mukolo sengen quelque olingola takaka robe mona mukongo sekomi nango makasi ya robe voile bongisaka pe na âge moko boye bomona te mariage mona mukine mariage mukolo ezaka ndenge moko te mona mukolo yo kokufa na mention tension kwa musere mona yo ka bala na France misubela po mention les cas on dit mateke mutako bala muto so bala ki befusi buka ni ko mubange mbongo ano ko sa te lokota po na venir ba koko na yo olinka ko bala pour faire voir mokili ke yo obali boye barate mariage bokenda ko dépenser les ming o église wana na bible pezala kana ngote mariage ezali kende ko honorer muto na famille kende na commune na l'état bolingi makamba minene basi ya poto bozo mibala mwasa ko yiko pesa mobali mbongo bala ete atako tulango atako na babi na lola bato bakota kuna baozaka ba mari ba célibataire bakota te na prefena ki na lifelo comment mo so kopesa mobali mbongo abala yo ba mama pasi ya na biya ya oke ko sa na crise na Kinshasa masoto ka pa mama Irene soki okufa ko tiki bana na yo mibali mingi na Kinshasa baza ba aventurier basi mingi baso ki explique mo ko baza danger ba l'équipe ba fille ya Kinshasa baozwa mibali ya Kinshasa bozo se tromper mibali wa balingi binote balingi mbongo na bino balingi poto bagarso Kinshasa basera poto boke kolandela baza na basi na bango na Kinshasa o bakutana ka chaque jour yo kenda ka chaque jour Kinshasa te pareil na mibali mobalo za na poto tiki mwaso zwa likango moko na Kinshasa yo ana poto za mutazua makasi na mwasi na yo mozo prefero zwa likango na Kinshasa seke zua no sela ka mwasi za ya lokuta po mobalo azaka na zua atiki mwasi ne amama baye na poto aoswa na fimo na Kinshasa zwe likango seke za mutazua to za ndescro oza mutabuzoba po mobala azaka na zua aoza na confiance likango alingi na TikTok te aoza na confiance likango alingi na Facebook te parce que na Facebook na TikTok yo moko ate moto kotango na TikTok ne siko dule ki photo ba djebele ba lekana ba mona pe photo na ba emara ba lula rapi donc peut-être ko zape 25e moto ema photo pe olula yi sko yo na poto zaka muta zua olingi buzoba te mwasi na ngaza muta buzoba yo lingi buzoba to kelinga fi na TikTok azana Congo na poto ndolo belingi buzoba te ndo mibengi koza serie mibala poto bozo mikosa basi ya poto pe tozo mikosa ba mama ya poto nazo timbisa bino bola mukabo timba makasi na poto mibali baza ba tonto biloni mabe na poto baza ebele ba ko ape ko tsa mutu litoiti ko kabela kabelo ko yo comprendre ka olinganga kota na jena ya mibali na poto baza ebele kota la beauté te ya nazo kosa bino te basi ya poto pourquoi beaucoup pesaka mibali mbongo babala rabino eza bêtise ndeko moi semerani pesa bandeko basi conseil ba femme congolaise bolingi mariage mingi koleka kona libala Yesu Masia mwasi ya congolaise ata mobala zo maltraité abala ekaka mokili baki babala ni ya fausse affaire eza fausse affaire mariage sur mutabala ngisenga fois la heureuse litomba ni barobalo pa mobala zo maltraité yo mais abalo kaka poke ko kufa na ba maltraitation po babali yo ya ce qui na lola porte forma po na ba marié ba sebate ba okota te na préféré ki li felo me ko pesa mbali mbonga balanga na ko sala ngote basi ya poto botika eloko wana tozo mona ngo même na ba France awa na ba Allemagne moi ça suis sale a bilamba po mobala ki ko bali mokile mona ki babali mariage mobala zo seko na sa motema
yazo dépenser na ete yum tozo bomanzoto basi mingi na ba Londres na bomona mariage salama ya kafu abala mobali yemoko atia fond po babala e mabala matalana ekendaka malamu te pona ndao okutana ba comportement ya mobali moko soka lobika j'ai dit non ya yo tikalika na j'ai dit non o bakisa kutu vendredi te ke bana mobala lobaka j'ai dit non ya so mobala bino j'ai dit non a change akate mamoko konda kitoko ekosi la souffrance e bandi keba epesi pasi bandeko na nga poto botika comportement soko divorcer moi si poto divorcer na poto okomi na bulo linga mbali kana Kishasa wi mbala sirene Kishasa baza mais majorité mibala Kishasa balingi basi ya poto te balingi mbongo na bino balingi voyage bokeba bakosakana na nzoto na yo basaka na mbongo yaya obengisi su na poto komi ya divorcer balingi yo te tala mobali na yete kimi yo na mariage o lisuma to libabi tokutani mbala sima basi ya poto bozwa conscience soki mwana motazo mpe tokobeta suma solo bongo te Fatou Sene la sénégalaise balobi boutique fashion na kati ya Kinshasa fils fashion ekangi masolo fils fashion ezawana pona ba papa pe na ba mama ezoteka ba gen ezokitisa mabuma mibali to pe mabumu ya basi yo muto tala ke émission so tala logo bakoma fils fashion okomona ke bazana biloko ya qualité numéro ezawana benga bango okozoe moko Fatou Sene la sénégalaise balobi mwasi kitoko akangi masolo ya bagen akangi masolo ya bamayaka vrai chéri mayaka kitoko ya qualité po tia na loketo pese lengi ya koningisaka nzoto balobi contacter Fatou Sene la sénégalaise na boutique fils fashion na kati ya Kinshasa to bosanité restaurant super urbain chez Mama Sylvie Mwanzaka ndenge kaka na ebisaka ba diaspora soko komi na Kinshasa oleki na restaurant super urbain te chez Mama Sylvie Mwanzaka seko kendaki Kinshasa te kende na restaurant babos restaurant ya propre Mama Sylvie Mwanzaka umela na Kinshasa restaurant ezaka kamoko ya classe balobi super urbain olia kitoko bio chaque samedi dimanche buffet ezawana na prix ya bien bamore na bamoriste to comme na vraiment na suka nazo rappeler mibala poto bino pe bomi bongisa troisième lokolo mokongo pasi solution yango oyo ya kolia matongola ba pigme na tangawisa ba pigme ezoteka man Allemagne soko za na posta numéro ya téléphone benga mama Irane Masiandoki to landa biso logo nango pe eza na bémission na biso osomba matongola ba pigme na tangawisa ba pigme ezosunga batu na ba maladie be lokola ba diabète hémorroïde mukongo pasi papa makolo pasi okaka mutu pasi pamba troisième lokolo moi ba faiblesse mama penzo to moi genre benga obongisa esalaka bien merci na bande konso ba andaka biso partout to bo sente ko pesa merci na Jadon Fumu ya Zélande viens nga Jadon Fumu na kati ya Belgique nzamba lola abomba na la reine Vania tozo kende bongo bamoure na bamoure nyonso na bosanité vrai chéri na kati ya France Mado Diva divaika la d'or Mado Diva na kati ya France balobi la d'or umela et pesa zua te balobi mukonza maquillage ezalaka yo Mado Diva la d'or na kati ya France tokutani mbala sima bamoure na bamoure nyonso soki mwana motazongi te la na lobi toko beta susu masola solo bozala branché connecté na Irana Masiandoki TV bisous bye bye. La deuxième fois, c'est gentil. Merci beaucoup. Et on a tous les vidéos fils fashion. Et t'es qu'à l'eau à qualité. Là, qui sont on a vu aussi qu'il y a des robes. On a tout un petit monde à ça, là, qui signe, on a eu pour matin, on a eu nos blondes. Ça peut s'en adresser. Bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans la niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, ouais, puis les scamons bien, c'est plus le temps ma casse.
ma chérie na poso edenga oza na bagene bakalite neti nini parce que na posa na ta robe boye na bosani gene nanga namoni déjà eza classe. Bana Europe, bana kini bakosaka yango te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazolakisa bino eza na Kinshasa. Fizz Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga oza na poso somba sous-vêtements ya kano gene collant eloko nyonso oza nango besoin eza na Fizz Fashion. Toza pe na biloko ya bapapa basengle ya kitoko ndenge kaka bozomona mpona kolatela ba veste. Papa oza libumu mwa munene olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu benga yaka na Fizz Fashion. Adresse yangwana libumu ezo mwa forme chemise evanda po esala bien ya bapapa yango. Toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyonso kaka na kati ya Fizz Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya ba marque ya propre. Toza na ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa. Adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambu bergine ezate. Toza na ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele. Fizz Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo. Bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso. Toza na biloko na biso ya kosokolela nzoto. Toza na ba vernis, toza na ba rouge à lèvres biloko kitoko pona basi to bosana te. Ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba sac ya din. Oh mama Irene Simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko deo ya monoko bongo te. Fizz Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa. Adresse yangwana boya mbangu toza pona bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre ba mayaka pamba te bosombaka na balabala te balobi oyo en direct de